parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Pona loposo na biso solution ezwami bandeko na ngai boya ebele na salon ya mwana na biso kombo yango yo. Traitement nyonso ezali oza mutu aba bouton ezotungisa yo bandeko yaka soin de visage o bakosala yo loposo na yo ekozonga lokola babebe. Ete to suki kaka wana te. O ba tampon ebima ngai. Ba tampon bandeko nanga. Place moko te na monde entier okokende ba longola yo ba tampon. Kaka awa na salon oyo nde bakolongola yo ba tampon. Boya omona bino moko. Suki wana te yaka yo mutozo lela libumu munene bandeko awa machine ezali o ezali ko niata ba graisse ezali ko niata ba graisse bandeko nanga ata libumu angwe kitaka te awa na salon na biso ekokita yaka na lombango yaka kozwa rendez-vous na yo liste eza mulai solution ya sur na kati ya Londres précisément na Dagenham yaka mwana mwasi oyo azali docteur babenga ba doctoresse ya po ya libumu ya nzoto mobimba même massage bandeko nanga yaka bako masse yo nanu ozwa massage ya massage ya bongo te okolala pongi ya ba bébé. Bandeko nanga pona kosukisa ba soin nyonso ezali awa bandeko nanga basala yo makolo ba masse yo makolo yaya yo mutu makolo ya mobali no ekomaka solo yaya yaka mbangu bakolalisa ngo na mai ya citron yaka maboko manicure pédicure yaka bakosala yo nzambe nanga okoloba nanu nazwa soin ya boyete boya na lombango basuki ezobima yo partout ozala basuki na tolo basuki na banzela mususu basuki na ba gauche droite yaka bakolongola yo basuki wana ekozala permanent ekobota yo lisusu te yo mutu elonge bimaka basuki bamandefu mwana mwasi mobimba bamandefu eza ebele partout yaka akograte yo yaya ndenge akograte yo akotia yo mupepe non nzambe ya elongi ya monani yaya yaka na lombango bakordone yango yo yaka na salon soin nyonso ezali a part wana pe yaka mama okobima na cadeau sakame ya kitoko boucle d'oreille ya kitoko okobima na vitamine C, na vitamine D, surtout vitamine C, bakopesa yo ofele, yaya bakopakola yo ngone longi ofele, yaka na prix ya kitoko makasi, prix ebandi na 30 livres mata likolo, boya ebele, en tout cas, bokozala jamais déçu. Merci Nabino Nyonso. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele bisika bizubino nzamba e bakopambola bino. En tout cas, bon début à semaine. Boboto bonde konamande konam église catholique. Shalom na homme de Dieu, chantre de l'Éternel. Yenge na bande konam bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo, matondo na bakimbangiste. Toute tendance confondue, bonsoir, bonsoir. Voilà. Toye vraiment, merci beaucoup, na chef coutumier na biso. Naye toye to développer moi likambo muke. Oyande ko na biso Marie. Bengi ngai appel par-ci par-là. Le bila danoise, yo pezo opportunité na fan oyayo na obino bat bolinga ngai. Vraiment précisément na maman na biso maman Clotilde Bondo yenda avanti kuna na reine to pesier to dédier émission oyo maman Clotilde partager émission
na bandeko na o nyonso to bato ya reine babengi balobi la danoise yo mpe analyse mongongo na yo mpe bayokaka yango. Vraiment bandeko na nga nazwi yango à cœur. Merci na opportunité wana. Problème eza ndenge nini balobi la danoise mekana no kosolola na ba mama. Ndeko na biso pe a son âme na kombo ya Marie. Boyebaki ye babande kobenga ye Marie mokonzi ya Kabelo. Azaki na commerce na ye oyo abande koteka ya Kabelo. Abanda koteka ba Kabelo na ye. Abotaka mwana na ye moko na bo jeunesse. Oyo atiki ye lelo, je crois plus ou moins na ba âge à ba 30 ans. Si je me trompe pas. Alors bande konangai bokomona ye pe wana lati pembe pembe botala ndenge bilili ezoleka jour enterrement ya ndeko mwasi. Bino mo boyebi biso ba congolais yango to avancer na ba commerce te. Biso to yebi mutu te azoteka biloko na eka na online. Atandi nga ateka bakisi boyebi no ngate me koyoka mutali kaka defa. Molimo ko defa eza na biso trop. Na kacha ba vi na biso molimo ko defa biloko bato. Azoteka ba Kabelo na ebo defi. Akoteka eloko muki atakuta fungoli ka mwa ligablo. Foka ko ya ko defa defanga mo sukali ya mo kopo loso ko defande eloko oyo ezo sala pe baby sa ba vi na biso. Bande ko keba batu musu ba defa bango te. Ba musu ba defa bilo na bango te bande konanga. O defi bilo na bango boye bande ko yebike o memi problème. Vi na yo kangami. Makamnenyo se kangami. Mbongo na maboko ekozalo lisute. Ozwi biloko na ye. Mbalebele batu ba témoigner a defa ke eloko mutu. Mutu ana ekosenga yango na butu. Akakola ki apamba mutu ana ekosenga yango na butu. Yaya tozokanga ba chance na biso na banzele bele. Alors ndeko mwasi abande koteka bino mo peka boye biso bato pe batekaka ba meshe ata soza na magasin na yo même atande nga na sala ba YouTube nanga sepe oyebana nanga musupe bayebi ndeni na fungolaka ndeni na salaka donc bakoyi pe kozwa relève ndenge pe mama na biso bande pe ko initier mwana na ye ya mwasi parce que akola ki déjà botaki na jeunesse ande ko amso kanga ateka ba bijoux pardon azoko ye bandeni ya ko fixer ba Kabelo wana ko tia pe ko teka babilo moko ndengwa mais boyebi ke mutu na mutazana donai. Alors bande konanga ndeko na biso mwasi wana a tangwa ye poto bino moka boyeba kene na Kishasa kuna ke zwa mobile na maître karaté lokwa bino bolinga mibali ya milai mibali ya mpinga ifo zala boye nze ake kozwa mobali ya ndengwana tanga zotamwa na nzela nyonso yebaki ndeko mwasi azana mobali nde bokoma kofinga batu yo kutu mobali no nani yo boye na boye bo fingi bozo finga me bilo pe basa mabala ngo bazo boma bino kaka boza pe kaka déçu boza na bino heureuse me na libanda ka munoko makasi. Alors ndeko na biso ba beta trop mobali wana sala ba mabebele mais tellement la communauté vous avez toujours la bouche ya ko finga ba femme seule alors ba o bazo souffrir na kati ba mariage bazo banga ko bimana libala na vanda kaka communauté ko sekangai na vanda kaka famille ekoloba na vanda kaka tu ozwaki mobali wana yo moko lingaki mais lelo okomi koma ekomi likambo batu yango bozobela ba tension ba AVC ba diabète ba souci belé mais na libando zolakisa ki gros dos bandeko ndeko mari wana ba beta trop police kuta ya mobali wana kota pena déjà dia moi prison pona ko beta ye pona ko maltraiter jeune fille na ye mais ndeko mari wana kanga maika na mobali wana suka mobali wana ye ko boma ye tango mobali wana bomi ye bino mo boye bina coutume na biso to saluer lisuba chef coutumier to yaka tolobaka ndeko na biso atiki ba nyongo epa ya nani boyebi nde tolobaka banani bazana nyongo Marie bandeko bayaki parce que wana ebembezana no moto ezana sur place ezana no chaud ya ba msupe ba melamaki
bamelamaki mais mwana na mwasi ayebi la jeune fille ayebi pe ba maman mususu ayebi ba maman mususu ndokane mari bazali na kaye na yepe mwana na ayebaki pa ikaya mameza babandi kokoma bakombo bamsusu babetaki yango kakara en tout cas bandeko bandoki bazali nde bato abongo nde yango bino mobenga bandoki Congolais ko yebaka te mutu azandoki te zobenga indoki oyo azandoki bozotika ye yango bozomona mabe ezokontinue insensé bandoki bobenga bango bandoki te mais oyo baosalela bino makambo ya bien avec joie na motema ya bonzambe bango nde bokanga bango bandoki alors ndeni nzambe opambola bino alors soko oyebi komona ndoki te yaya kanga munoko na yo ko pronosaka kutu kombo wana te soki nzamba afungola yo misu te omonaka bandoki yo bele munoko kanga oza na droit ya kobenga mutu ndoki te parce que oyebi te mutu akofinga mutu akotonga mutu na zandoki te ndoki ya makambo susu eza kwa bato boye mutu akufi bandeko mutu akufi bazobenga banani oyebi ke ozwa kabelo ozotia na mutu wana yaya la tête normalement mutu oya biso ekoki komati kotie eloko ya niongo te soko omonaka moko nzambe azopekisa biso botia bameshi te bosala boye te parce que azobatela bi okozanga mbongo ya kabelo bakabelo mosusu ba 300 euros mosusu ba 400 mosusu ba 500 yaya okozala nango te oke kodefa okodefa te eloko tia na nzoto kodefa eloko tia na mutu te mutu te la tête qui fonctionne yo ozodefa kabelo ozodefa bamosusu bakomo benga namoni bazoteka bashafpo namoni bazoteka boye ye somba kodefa te somba yaya okomema ngambo na mutu na yo alors babengi bandeko nanga babi boyaye bandeko msusu bakomisi ngai boye nazwaki kabelo nazwaki boye nazwaki boucle d'oreille nazana nyongo ya boye ya bakomi bandeko msusu bayaki na matanga te bobika ata kutu oyebike mari akufi koloba te oh yes ngai nakena nyongo na ye ya nyongo na so yo futango te bano ba futango d'une manière ou d'une autre keba bandeko ndeko mari akufi babengi batu bakomisi mwa liboso mwana ne apemi azolela na mama nae mwana wana za mukolo bapesi ye loi epesi ye responsabilité baleki nae azwi baleki na en charge baleki ne bamesana ke eloko ya bien kolia malamu boye na boye na ndenge bosikoyo bakomika kovivre na mbongo social yaya ndeko atali bakaya mama na bango abite na tala bakaya mama sikoyo bandeko bato a volonté bavandi yeyo ozoki nyongo bato ata mutu wana kufi yoko ya kutu na lombango te o se libérer bavandi na bango bato a Nantes bato mususu baza uta Paris bamususu baza na États-Unis bato baza partout banda obenga ye bandeko nga na tikala koyeba ete na koyeba ya sa kufi na yeba kete to ateka ba periki donc na nyongo na ete et puis na ko defa jamais eloko na yebike na otiana mutu jamais au mèche au periki au chapeau au couronne jamais fona sombango cash fona pesa mutu nanga valeur parce que so lelo bolinga ba analyse nanga parce que réflexion nanga utana mutu muma loba na bimisaka ebima na mutu ebima na makolote alors ndeko na biso mwana zeli abandi kobenga ba mama abandi kobenga mama Solange ozwaki ba kabelo ya 150 livres olobini na kopesa boni boyeko mama na banda kobenga biso te ekomi nini ekomi nyongo ya combien kasa 50 yango zo bengelanga mwana banki ba mama bandi kopesa ba réponse mabe ba mama bandi ko zongsela ebwe ba mama bandiko me ba mama wana jour Maria kufi bango nyoso balataki ba kabelo na mituna bango bazolakisa tala kabelo na zwaki pa mari na sombaki yango tala kabelo na yango tala kabelo yango yaya pona kufuta boboyi ba mama msula fille bengi mama tantine
jour wana namonaki ozalaki wana mais ose manifestaki te ntango bato balobaki me na kaya mama namoni oza na 400 euros nayebi longwa kuna mwana mpoli si yo kimaka ndako ti eske yo banda ovanda mama na yo soko ozalaki na mama no ndako moko ntango mosusu baninge baboma ye zoba mwana nyama mama bamama congolaise likambo nini me bamama wana bamama na église bamama diacre bamama oyo badirigeaka chorale bamama oyo bakombaka église bamama bame bandeko na ngai problème eza te bino nyonso bozoboya kofuta mbongo mowei yaya yo kozala bien me bana na yo bana ya bana na yo yongo tozomona mboka ezobonga te emso ozomituna me nasala nini libala esimbaka te me nasala nini mosala esimbaka te eloko nyonso nakosimba ekopola nasala nini yaya osala eloko te oyo yesu aloba te mpo na nini mwana oyo abotami aveugle mpo na ye te bakoko na yo yaya tolo na bien beaucoup ba génération ya lobi ezala malamu ba mama so bozo ibateka na ko defa biloko wana mowei mwana na komi ko lela lela mowei les morts ne sont pas morts Marie sikazali azotala biloko ba boma ki ko boma vi na ye séjour na jour na nini ba jour na ye na mokili sila kite azali ko telengana na mokili bazo ko mona bino mama Marie azomona bino tanga ko gogola mwana na yo lobi mwana ma tête mama ma tête okena l'hôpital ba kufi o mwana joka ka mutu pasi joka nde kaka bakabelo wana bokende na lombango oyo nyoso koyoka oyo na mongonga la danoise kende na lombango kende kopesa mbongo fin du mois oyo benga mwana wana pesa ye mbongo kotala mbongo mwana wana kozwa te ezali mama na bango yaya po anasukisa boyebi na kati ya bible tozaki na mosali na nzambe bozoka bien mosali na nzambe azaki na nyongo azaki pembe ya prophète Eli azaki na nyongo akufi yaya ba créancier bato mo nyongo baye pa mwasi na ye balobi toye kozwa nyongo na biso abi oh asi akufi na ye babi bon akufi atike lokote abi merci akufi est-ce que mutaye batanga linga kufa ok tozozwa bana na ye mibale tozokena bango na esclave mama tali likola tali na se bano bakene kokoma ba esclave bakoma konyokwama kolala te kosala misala banda tongo tipokwa batinda bango koto ba nyongo ezaki ya tata na bango bandeko wana eza na bible mama la veuve Alélie alobi ten akie pa mosai na nzambe soki ezalaki ka bamukuna oyo alelo alinga baka mama sambela kaka nzambe akusala ti nzambe pasali te bana bakei heureusement à cette époque là basali na nzambe solo bazalaki atali likolo atali na se abi mama eloko nyoza nango na kati ya ndako mama atali boya atikala so na gato ye soki ni abi natikali kana oyo mosai na nzambe siko yazo comprendre te même mosai na nzambe ayebi ke na pasi na neloko te ya kolesa bana na okoka te papa nazaki toujours pembeni na yo andi bande kosalela yo papa lelo kosenga ngai loko ni naza nango abi nazaka na mwa mafuta wa muke na mwa galette alobi kalinga yaya mosai na nzambe azwi allié ayebisi ezwa babidon mafuta kaka oyo tikali nango ndambo oyo banda kosopa ngo mama babandi kosopa bakezona ya bavoisin mafuta ezosila te tangu mwasi eboka lobi ebongo suka nango wapi mafuta apesa nini ekati fua ekitaki me azwaki ebele atekaki afutaki nyongo azalaki na volonté me makoki ndezangaki ye malgré volonté na ye
balingaki bana na ye balingaki baza toujours bakende na souffrance. Ndeko mwasi yo moto oza na niongo ya moto ata ya mari te ata ya qui que ce soit mais oza na volonté mais ozozanga mbongo solola na moto ya niongo, solola na moto ya niongo. Tekata soki lo TV na yo tekata mabele wana osombaki futa vomi otikela bana na yo lopango te, vomi otikela bana na yo eloko te, me kolinga te bana no bakanga bango spirituellement. Ça c'est on eza pasi koleka nyonso ata otikeli bango lopango yango bakoteka yango bakozwa mbongo bakosala désordre parce que bazali déjà spirituellement bakangama. Alors yo mama oza na poto ta mosusu mama chinoise ozo préféré mbongo ekende place mosusu oli okamata mbongo ozo ofuta niongo na yo ozala libéré o libéré bana na yo yaya bokena lobango na kati ya reine na lombango na kati ya reine bobenga mwana wana numéro ya mama na ye numéro ya mama na ye eza kosala ti lelo a changer simi nango te. Ozwaki nyongwa mari oza na numéro na ye ya benga numéro wana kozwa mwana na ye kende kofuta nyongo même na 2 tranches même na 3 tranches et puis à partir ya lelo soko za na mbongo te ko defa eloko te o kotia na mutu. C'est une abomination. Comment tu peux pas respecter ta tête? Comment qu'on respecter matoi na yo te o defa pende loko matoi? Comment qu'on respecte naebité elongi te okene ko defa ba choko ozotelisa yo elongi yaya après lobi ofuta te bongo ba cancer ko beta yo yaya lobi oboti bana bazwi maladie ya peau o mwana o ba eczéma moye te yaya ozomituna te mwana no eczéma ekutaki wapi nazoteka ba pomade eczéma awa me ba mama boni so ba bengi baza na kilo ya kosombela bango ba pomade eczéma ezo silisa ba eczéma eza très efficace mais ba maman meme bazo kokate. Pourquoi? Parce que eza ba punition nzamba pesi na kati ya mabota na bango parce que basala batu moko mabe bakima na bambongo ya batu ya ba choko ya ba produit mafu ba lait de beauté yango nzamba bimisi bana bino ba eczéma nde wana mama oza na courage te ya osoigner mwana yo bakisika pamba obengi penza bien mais pono tinda mbongo komi kilo ya mituna ko kisi eczéma o ezo silisa eczéma o cheka kaboy ndeko mwasi woto sala kane abimela danoise mwana ngai na été omba moko alati kilote abande ko lata kilote te eczéma na mipende eczéma isili yaya soki malade za ya malédiction soki makambo bele ya kilo omona kata soko zo balate mais za ya malédiction même kilo pona osambela okomi komona kisfa mesele komi na vie normale alors que na Bible eza recommandé te obandi komona ngo boy ale lobi tango koli bandi ko regretter okoko sambela te pona okata ba lien parce que Satan vende lio parce que zanini eza ba biloko moko ke ba ancêtre na yo ba sala kama be bandeko ya ebele ya kuswana bino ezali. Alors ndeko nanga ozoyo kanga ozana nyongo ozana nyongo yo sala nini kende kofuta nyongo abatu e ozala bien makasi na suki wana ba mama ya Nantes botelema reine na Nantes na reine Nantes abatu te na reine Mama Clotilde na kacha reine bambote belé sekwe communauté na yo bazo bakimi na mbonga bakabelo tala na matanga ndenge bolata kitoko botie bakabelo botie babote nzoka nde bakabelo ya nyongo yi bokata sodite metala minoko tozala mibali na bino baolula bena bakabelo ya nyongo bandeko bokoma bo ngai ofuki ofele na komi rasta tala milai ya ofele ya nzamba sopeli ngango ya ofele ya nyongo te mais bino batu boliki ko tia to bima TikTok to bima ndenge boy to boakama ozo boakama na nyongo suki ya surtout suki ya nyongo
tala ba mama bino boteka ka conseil asuka bo defisaka na bino te faut batu ba mesana ko somba cash yango bozo avancer te oko avancer ndenge nini ba oko mona gengo pété parce que musu biloko musu ekena nyongo koto yo biloko musu boye oya sikeye ozo yeba te osenga nyongo bo soigni non ba malam marchandise na yo pola yaya soki bino nyoso ba maman congolaise bo tala bande ko nangai na magasin ba arabe ba defate bande ko nanga bo sa ba commerce na Chine na ba wapi na ba boyo kanate bo sala ta mo association na bino bato so bakenda na Turquie bo sala mo association na bino bato bakenda ka mo association na bino bo tia mo quelque chose en cas ya muninga kwei en cas ya boye en cas muninga ko tombe maladie na Turquie bo sungiye bo sala mo ba association na bino nde ba mindele ba avancer ka bongo. Comment bato bombo boza na organisation te bino bato bokenda ka Chine boza pe na organisation na bino et puis boyo kali bino nyoso tout tokoki toko defisaka marchandise na biso te soit au sombi soit etuli bande ko ba matu mutuke so bando lukambo na pa ya ba arabe na ba gazelle bango ba defisaka te ba koma kutu nyongo ezate ba arabe ba defate kaka na magasin ba congolais même ba magasin te ka ba fumba ba pondu OK kuna tala liste wana nyoso ba malédiction ya Congo et c'est normal te beaucoup avancer ndengeni avec les dettes après quand tu vas mourir ba maman na ba refouter la bango ba nyongo te ata magasin mo boizalanga na Danemark comme nango Zai shop ba nyongo mukolo bakanga Zai shop wana batu nyoso bakena na bango na ba nyongo bazongi ba futa te ba nyongo ba CD ya ba pondu ya ba fumba ba futa te til o ba vana bango ba vana nie net route baza ba ona ba nyongo te nzoka na miso ya Nzambe eza noté lobi mwana nao abotami na makambo mabe après bandu kolela lisusu. En tout cas, bonne attendez, salut. Je peux commencer à vous conseiller makamba banyongo titre là. En tout cas, bon ça organisation, bo yo kana bino bat bo voyagaka, bino bat ba boteka ba na Château Rouge, bo boteka na Bruxelles, pour na biso na Londres zati. Biso petanga pe na na Londres penza. Biso yo ba na Londres ngai. So ba na Londres na YouTube kombo la dana zali biso yo ba na Londres. Awa ezana ngote ba mama mo ba congolais ba telenga na ba zoteka ba nini ezati bazate ba bazalati so zoteka na biloko nao tam so zoteka na ndaku voilà na ndo mona mama mo bo na winzi na biso mo tozaka nango abanda oteka ba biloko na matoi mais na mona ke pe lisote ba mama waza kutumi bale na mona bango lisote mais au mona pe ba mama congolaise musu bazoya na bazo defa eza malamu te ko defa kanga ka ba chance ngapenze kanga ba chance na liga makambo wana te soka na defelo kwa muto mwana kozesu na mbongo te ekopo na zwa mbongo matata soka na futi na komi libéré ngana ete so bebi ne komela bino nga vraiment na za chance ozwa makam na defa na bank kaka mutu ka normal bo congolais kaka na defi na ebisu na kokoma au moins parce que na linga kozaki dia fuka te na kokoma koluka po akana futa mbongo wana ngamo kuna komi tuna eloko ni ezaka boy oko keno ko senga mutu nyoso dadi ozana quelque chose nazana ngote bana bozana eloko tozana ngote nga moko pe ezate mais ekomenga kaka problème te bande ko ngai bokende ko zongisa bonga mowe mbongo ya mari mwana wana zwi charge ya baleki na ye bo pesa mbongo mama na bango boyoki soki oboyi ekozonga na bana na yo eza na Bible. À bon attendez, salut, je vous love, bye bye. Voilà, bande konanga, rivage à Sikeye, tozana anti-fertile, pona bato bazana posa kobota, et puis toke na lombango, tozana bato anti-tension, tension zo tungisayo, ti yango yo bande konanga, nyoso ezali bio, tozali pe na anti-diabète, tozwi carton ya sika, ya anti-diabète, carton na biso, ya modèle mususu ezoya, bobanga te, bino si vous avez un problème à diabète, n'hésitez pas, bot benga toujours. Toza awa na 2 oyo, tozo benga ngo détox. Détox ya tongo, na détox ya pokwa. Oyo vraiment ba maman boya ebele, ba maman na ba papa, pona ko diminuer libumu, ko diminuer santé, bonde konanga boy utiliser détox oyo, eza très bien na santé, pona ko réduire ba poids. Toye pe na ba problème sexuel. Papa ou bien maman, oza na problème, pour sa sexe et kimayo, ozwaka sou orgasme te ba maman,
te yango ko encourager yo pona orgasme ezonga posa ya sexe ezonga yo toke na lombango toza na ba capsule oyo pona basi o vagin na yo eya munene ofungwama ou bien mobali aza na sexe ya muke pona yo na mobali no bokoma na même système ya sexe yango oyo toza nango lingi omeli ozwi ba oyo ou bien ozwi kir mobimba ya oyo komela yango ezosenga fo somba 3 sachets ou bien osombi kir oyo awa toye na lombango tozali na oyo ezali pona ba douleur ba rhumatisme mukongo pasi makolo pasi pasi na nzoto okoutilize oyo na lombango tozana oyo ba dessiner mosa zoka libumu pasi ba douleur na bando bota yo kaka pasi libumu o ba règle douloureux o ba problème na sel libumu yangoyo bande konanga toyembangu hémorroïde ba papa ba mama soki bozo ebate hémorroïde ndeza maladie ya mabe boya noki na lombango bosomba ya hémorroïde ya ba tata na ba mama tokei na lombangu toye na te o te nanga na telaka te nazwi ba tampon nazwi boye te yango oyo eza deux sortes soit ozwi oyo ça même chose oyo na carton oyo na ba sachet bande konanga boya na lombango tokei nzoto mikusa pe ezali eye eczéma ba mama bozotika bana na bino basi na mibali na eczéma yango oyo nzoto mikusa oyo eczéma kote ba papa café ozo sepelisa mwasi te oumelaka te na érection érection na basimbi yoka kokwei papa yangoyo toyembango mpona kosukisa ya capsule nango pe eye soko lingi café te okoki pe kozwa ya komela après tosukisi na oyo tozobenga ya ezali oyo penza mpona prostate antiprostate oyo eza mpona maladi nyonso bana mibali antiprostate ba maladi nyonso ebele yangoyo bandeko nanga antiprostate ba élément nyonso ezali awa tuna okozwa surtout nazo insister mpona oyo ya poudre nango ezali na ya capsule pona hémorroïde ndezali cause ya ba maladie mingi sexuelle en tout cas boya na lombangu okozwa antidiabète okozwa ya tension détox yangoyo en tout cas à bon attendeur sali coucou fini la solitude et sili na kati ya ba diaspora si tu es moko live together original ya la danoise yewana liboso na bino bande konangai solitude et sili boya ebele tozali na site de rencontre o ezali très sérieux pour na ba relation moko très sérieuse alors bande konanga yom tozo luka mwasi yom tozo luka mobali n'hésitez pas boya ebele ezali na âge limite à partir déjà il y a 19 ans ti likolo bande konanga soko so se sentir seul oluka mobali na église oluka mobali na ba fête oluka mobali na musala ozwate bande konanga awa okozwa oluka mwasi ozwate awa okozwa bande konanga boya ebele bo contacter la danoise